Matondo pa na bino bolimbisi ya solo ete bi ba caprice ya technique ndenge ezalaka ba pareil esalaki sumo bulu bande ko bolimbisi tokende tolanda émission na biso ya lelo ya dépendance ya mabele kolo Congo o ezali toujours ko dépendre na extérieur ya mabele kolo Congo ko dépendre na libanda ya Congo bande ko mutu moko te na kanisi o azala connaissance ko yeba ke solo Congo est dépendant toujours dans l'extérieur. Le pays le plus riche du monde. Le pays le plus riche du monde, mais dépend des pays les plus pauvres du monde. Comme la Belgique, comme la France, comme les États-Unis d'Amérique. On dépend des pays pauvres, ne pas nourrir Bisso. Bisso va pays riche. Bisso pays riche. Tout dépend de la bango. Tout le monde va terme, mais trop direct. Comme ça, vous comprenez très bien qui vous êtes. Parce que beaucoup parmi nous, se retrouvent dans le Congo par hasard. Et c'est la plupart de ces gens pareils, sans éducation, et tout le monde en erreur pour faire voir aux autres que non, on dépend des décideurs. Comme c'est eux qui ont l'argent, et nous devons emprunter l'argent dans Bango, dans le Fonds monétaire international, dans la Banque mondiale, pour être lia, pour être dans Bongoté, toi, pauvre. Voilà les systèmes qui marchent au Congo. Ça veut dire que ces gens-là, on me tient la tête, soit disant que des intellectuels idiots, malhonnêtes, frappés, jouisseurs, il y a l'idéologie wana. Et ils ont nourri le bino nango, ils ont manipulé le bino nango. Que non, nous on dépend des États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on demande des États-Unis d'Amérique par contre la bisonini. Et tandis que les États-Unis d'Amérique a peur de vous. États d'Amérique a dit que ceux qui Congo te a Kofinzala. France a dit que ceux qui Congo te a Kofinzala va Koliate. Yebi. Mais pour la banque, yebi, bino yebi te, allez bazon manipuler bino. Comment la niquer? Que non, attendez, on va vous donner l'argent, nous allons vous donner 50 milliards, hein, comme ça vous allez vous en sortir. Nous avons bakopé sa biso et l'autre côté pour bazon et l'autre côté. Ils vont prendre ce qui est à nous, la sous-sol, la biso de nos minéraux, baké nango bateki et ba longoli 1% ou 10%, ba kopé sa bino. Ba dem si bino encore. Donc, il y a biso minéraux na biso, baké nango, bateki yango, ba kopé sa bino 10%, ba dem si bino yango. Voilà comment le système fonctionne. Banque mondiale, Fonds monétaire international, ils n'ont pas l'argent. C'est le système qu'on va mettre en place pour envigler bino. Et les intellectuels comme ce sont des professeurs de l'économie, ce sont des licenciés, mais ils ont ça dans leur tête, ils le savent, ce que je vous dis là. Mais pour la bango, non, comme lui doit bouffer là-dedans, il s'en fout, il laisse tout le monde dans cette histoire-là. Personne n'est capable de dire que non, sortons dans ce système-là. Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que mindele wana batiaki bango na poste, yebi niveau na bango, ba capacité na bango, ba CV na bango, de quoi ils sont limités, maillot faible. Alors que batiaki bango, non, c'est le chantage. Attention, si tu fais quelque chose au contraire de ce que nous te demandons, allez, on te met à la porte. D'accord? Il faut nous demander tout ce que tu veux faire chez toi. Et voilà, le bilan est très chaotique au Congo. 65 ans de l'indépendance, soi-disant, d'après vous, hein, indépendance, mais je vous dis, les 65 ans de dépendance que nous dépendons, nous dépendre de Nabango, nous ne sommes pas indépendants. Et suite à quoi? Suite au comportement de nos frères, qui se disent qu'ils sont cultivés, qui se disent qu'ils sont instruits.
yango naza koloba nalobaki ne bandeli ke bankoko na biso oyo babundaki na 1958-59 oyo bakufa mpo na bitumba mpo na libération ya congo mpo na indépendance ya congo soki bazongi lelo na bomoi bakolela mais non mais tout ce qu'on a fait là bana baprotéger yango te et c'est encore plus pire que l'état na bango mpo na ntango na bango tolobaki non bapapa na biso batangaki na bango te baki na bango bazoba mais tala baoyo biso totangi tala niveau tokomisi Congo. Aujourd'hui, le Congo est là. N'a pas prendre de bino rien. C'est connu de tout le monde que le Congo se retrouve nulle part. N'importe ce qui n'a niveau ni to qualifier Congo, tu as un pays en voie de développement, sous-développé, tu as évité. Pour n'a pas nyonso wana toza nulle part. Ben leko, on a sa bino, bon sa bana la bino so ndeko na bino. Bon ba éviter parce qu'il y a beaucoup d'idiots chez nous. On va manipuler comme un chien. On va manipuler de nos côtés. Voilà ma tonde na bino, ma tonde na ba like na bino. Moi j'ai besoin de vos likes parce que ba like na bino, il y a ça la que le va bloquer bisoté et ça la que chaîne peut au monde ba la na mingi po ba si j'ai aboyé et déranger bango. Pour te lui la vérité là que nous sommes toujours dépendants. Il faut pas bloquer ba ça la boy. Mais bino bozo yoka, bozo la besoin yoka auto eli bino. Alors, tu as besoin de la binoté, mais tu as besoin de like na bino, na ba cœur na bino, et que l'accent bango que non, baza authentique bazo landa. Si vous avez un cœur, si vous avez like, vous côté de moi bloqué, ba qui peut na bango te si j'en peux et que la musa bango allez ba bloquer. C'est ça ce qu'on vous demande. Tu nous donnes la bino makamozo parce que votre vie, l'avenir de vos enfants dépend de ce que moi je vous dis là. L'avenir dépend de ma camouflage. Ce n'est pas autre chose. Avenir avenir mitigé. Pourquoi? Parce que vous comprendre système de Congo. Vous pensez que système non. Tout ça la recherche scientifique pourquoi quelque part pourquoi nous sommes bloqués? Qu'est-ce qui nous bloque? Comment ces gens-là font à ce que Bissot de l'autre s'en sortir? Et bateau, comme ils sont trop malins, ils savent que ceux qui Bissot au bini, bango va quoi? Ceux qui Bissot se mettre debout, bango va quoi? Et c'est une bonne guerre. Et cette bonne guerre-là, naina yo faut comprendre. Et banana Bissot va comprendre que les Camerounais ont le boy, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, en tout de rappel, nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes plus à l'ère du poisson. À l'ère du poisson, c'est-à-dire qu'il y a mensonge. Monde sali 8 siècles, 800 années, plus de 800 années, il y a mensonge. Il y a le kouta dans le kouta. Et l'ère du verseau est là. Vérité est, Kimbango est, Kimbango est, Kimbango est là. Comment la vérité. Kimbango, c'est la vérité. Alors, comme Kimbango y a la grosse main là, et ça obligé la vérité wana. Obligé bango pour que tout le monde la passe pour pas que l'on voit que ben personne livre moro Diego Kawakomaki, Napoléon Komaki, sur le tango le passe bien au contraire. Mais quand nous soyons la manipulation là-dedans, nous manipulons, nous gardons la situation tout ça l'esclavagisme. Comme il y a une nation aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la sorcellerie, il y a des gens qui parlent de voilà, il y a voilà, c'est kozanga nem te comme si bateau. Aujourd'hui, que na katel bota yaya lingi ayini lek lingi ayini yaya. Oh, kuna lingo santé moninga te po azu ya lete. Ye musni soro mera ya roliate e koti kindoki. E koti sprima be. Pona nini parce que bateau va y la qui biso yango ba yela biso ba koti ça kat la confusion wana. Voilà comment le monde tourne. Donc confusion wana ba garder biso l'état wana pauvre en esprit, pauvre en spiritualité, pauvre culturellement, pauvre en connaissance. Comme tu es pauvre en tout, tu dis que non, mais où nous allons chercher? Quand tu es pauvre, tu vas chercher les autres. On ne pas aucun look, bête apporte un aide-moi, parce que dans un couraté. Tu commences à aide même spirituelle. Tu commences à même aide morale, aide physique. Nous sommes comme dépendre des autres.
Même pour des tomates, de petites choses. Toujours senga mundela y la biso. Mundela y alango. Mundela pas non. Comme ils sont des idiots, ils ne comprennent pas. Oui, je vais leur promettre. Et il y a maintenant des promesses. Et voilà, mes chers amis, fait-on la dépendance de 65 ans que le pays dépend toujours du Rwanda. Aujourd'hui, le petit Rwanda, et nous dépendons du petit Rwanda. C'est le Rwanda qui doit décider. Et nous dépendons dans le pays où comme même qu'on sortait même bateau et qu'on soit comme esclave. Le corps va Qatar, Bandibu. Comme qu'on sortait même aide la Bango pour la Bango aider Bisso. C'est la honte. Pourquoi? Parce que c'est la manque de connaissance. On va que aux aïe connaissance et là les rois ndamouté les rois mobimba. Moi l'effort que j'ai fait pour la construire milimo il y a mis na kati na bino ko tsango la nzela tata lobi boy nzamba lobi biso boy to se comporter boy to zali bana na ye comment nous devons nous comporter face na mokili mobimba po mokili mobimba baza contre biso pour la bango récite na ngana yo et ko ça l'échec na bango ndeko s'il te plaît like, s'il te plaît, Kernayo, et qu'on s'en aille malam. Aujourd'hui, attentivement, on a besoin de l'eau qu'on a mis balai. Voilà, ben de comment on a semé le Congo, on a le bien qui bilan de comment le bilan du pays est chaotique. Chaotique, comment toujours comme on a que nous sommes dans un pays sans, donc ils ont une nation sans État. Et c'est la jungle. C'est la jungle que nous vivons le 4 de Congo. Nous devons le contre les athées. Et là, même tous les contrôles, on va permettre que non, espace na biso muta koko violent ou azaté, tous les contrôles ya pamba, on va ça la keba le contrôle. Avion mo le qui boyaki et to peki sango to kiti sango ezaté, imaginez-vous. Pays sans frontières. Frontières c'est la raté, et ça passoire. Au côté bini au félé. Et bien, on peut toujours rappeler, pour être tant toujours le bango, l'homme monta peut ça torte que non. Vous étiez là, vous salakidine, bon le bakidine. Pour nous c'est la vérité, parce que l'information, passer l'information à quelqu'un, est la richesse monnaie. On ne veut pas informer moutou, est la richesse. Ce que moutou on a la légèreté, c'est son problème à lui. Parce que ton le bino, tu dois faire voir le bino nyonso. Et vous ne payez rien pour ça. L'information va sombaka. Même les journaux de nouvellement pour la ville, autant donne-moi des euros parce que au journal c'est payant. Mais nous, on vous donne ça gratuitement. Et alors, tu sais, like, et partage, partagez à vos amis. Comme ça, et tout ça, on a pointé, tout le comme ça bat. Parce qu'on ne nous considère pas, on ne nous respecte pas, ils ne nous respectent pas. Ils ont considéré que c'était le monde. On a besoin de ce idiot. Que regarde, Congolais a une facilité. Congolais a une à ça l'effort à Luka. Cherchez à voir l'information. Il faut qu'on loue l'information. Il y a une porte. Voilà. Alors, maintenant, comment on a ce Congo, on a qualifié pour comprendre, nous sommes tous voilà, nous sommes tous les na komaki na niveau ya kopisa bino ke voilà nana s'adresser à mes frères kassaïens, mes frères à moi kassaïens. Suivez-moi mes chers amis parce qu'il est grand temps demain moko na kati na binote alobate que non on ne savait pas on nous manipulait to yebake le côté té soko lobi na ngandenge wana mais na liboso nzambe tata ko lobela été pour nzambe ko condamner yo surtout ba o baza batalaku o baza ba créer ba chaîne à télévision, il y a YouTube et belle ba YouTuber, on va foutre bango mbongo de miettes qu'on leur donne pour ne pas passer à information le kuta. Gare à vous, mbongo na ça n'a rien. C'est l'avenir de vos enfants que vous changez et c'est surtout si dans la 5e génération na bango ba ko souffrir la cause na yomutu on va avoir 2000 lelo 5000 lelo pour on va retourner la chaîne ba biso ko ça bango boy mais biso to na vérité. Et la verso, c'est regrettable en 21e siècle, il y a du verso qui va conduire au Kostabino, il y a un lobby. Non, moi je ne peux pas me taire. Sinon, c'est la complice. Il faut dans la vérité, Bino Yeba, Banda Bino Yeba. Bas la responsabilité, on a beaucoup. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, mais je vais m'adresser à mes frères kassaïens. Mes frères kassaïens, vous n'avez pas honte d'accepter tout ce que Félix vous amène comme connerie. Parce que beaucoup me disent, arrêtez ces histoires-là.
Non, arrête, parce que nous, comme je suis Moulouba, je suis du Kassai, je dois obligatoirement supporter Félix. C'est ton droit. Je ne refuse pas, c'est ton droit. Tu as le droit de le faire. Mais attention, ton fils, ta fille, n'aura pas ce droit-là. Dans les jours à venir, moi, il y a moi, je suis mobali. À cause d'un droit, on a été au jour la tolo parce qu'on le mou quantum. Mais aujourd'hui, il y a des mots quantum, la blague. Mais ce que tu es en train de cliquer dans les têtes des autres, ils ont pour détruire, ou bien que Moussa, ce que tu fais là, ils ont pensé que tu es dans la zone de défendre rien parce qu'il est kassaïen. C'est bien bon, c'est ton droit. Mais attention, qui en profite? Les gens qui en profitent derrière vous, ils gagnent plus que vous. Qui? Comme Empire Imatuti. Les Tutsis qui ont mis Félix au pouvoir, ils en profitent plus que vous, plus que vous les Kassaïens. Vous le savez? N'a informé Bino. Ils en profitent plus que vous. Parce que ils ont manipulé, ils ont manipulé Bino. Et alors, à la fin de compte, grand perdant, c'est nous autres. Nous tous, nous, Ben à Congo. À la fin de compte, on se retrouve à rien. Donc on se retrouve à rien. Nous, c'est dans ma boucle, on a bango. Banani, bango occidentaux, bango tuti, bango gagné. Nous sommes des perdants. Pour le nini, to côté ma divergence, na biso, ma division, na biso, on est profiter à rien. Bango va gagner. Donc on excède une image, c'est que c'est pas dans d'autres pays. On va se faire dans ce moment ici, mais la suite qui est le Belabino. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui Félix nous a trahis. Il brade la nation. Aujourd'hui, la nation est allée wana, est allée brader. Et vous applaudissez tous. Oui, bravo, bravo. Eh bien, alors, mes chers amis, c'est ce qui vous dit, oui, c'est vrai, c'est bien bon. Félix est en train de brader et vous êtes là derrière parce qu'il vous manipule, il vous donne un peu de miettes et vous êtes là en train de chanter. Mais bon, là, à venir, lobby, et qu'on n'a pas si pour la bidon. Bon, il y a une image qui était au Tikala. Vidéo au Tikala na chaîne. Mais la besoin de la bidon, Marobananga Inganga. Bojuini, Bojué le côté. Félix a joué avec le Chambon, on a les bandas. A créé le emploi. 7 ans qu'il est là au pouvoir, a créé un emploi à mon côté. Mais bande de gens va souffrir. Bande de gens va souffrir. Sans éducation. Bazawana, dans la rue. Quand ils vont crier, ils attendent que va proposer un miette. Viens. On peut s'appeler comme moi 500 francs congolais. Venez, on va chanter. Venez, on va aller, on va l'accompagner. Chacun va avoir 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Même coûte 50 millions de francs. À la fin des comptes, vous êtes toujours perdant. Rien. Voilà, mes chers amis, l'avenir de vos enfants et qu'on va passer ming lobby pour être lobby, ming na katano subir la conséquence de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les conséquences, il y a ça l'élo. C'est une 5e génération. Il y a ban na bino ba ko payer yango. Ba ko payer yango. Botala, bo observer bana ba o bazaki ba politicien lobby, baza wapi. Bo ba bete ki tolo même l'époque ya Kasavubu, l'époque ya Mobutu. Ba bete ki tolo, o ba landa ki Tshombe, ba bete ki tolo. Baza wapi. Et sur hôtel même la poto partout vous êtes. Mais souvent il y a la poteau, mais c'est le petit-fils de. Ah bon? C'est lui. Ah, le grand prêtre, le grand, c'est lui. On est lui au moko. Et c'est le moment. Pour te bâtir la société mon côté. Pour te dire bien mal acquis. Bon, toi la nuit sur la mindele. Dans le rabino. Félix n'a pas du sang vert. On a sang rouge comme Mobutu. Makila les a rouge comme Mobutu, comme Tshombe. Comme les autres, au Bakenda, le lot sans trace. Il y a comme ça le changement de mon côté. Félix a comme ça le changement de mon côté comme les cas. Oh, non, ce que non, bango va ça qui wana na Mobutu, mais pas moi ngate lokuta. Bon de tenir lango lokuta. Très bientôt beaucoup monde que papa ça avait raison. Beaucoup monde. Alors comme encore plus pauvre aussi qu'on est quand même ba famille Mobutu. Même on ne connaît tout bazo yiba mbongo wana. Pour ça va bien mal à qui mbongo makila. Makila batu bazo lela, batu bazo ko lela butu na moy. Et yo, aux responsables, il y a ko ça Tshilombo. C'est ton problème. Voilà, merci Nabino. Alors, votre travail égoïste était, tout le moyen ko yeba, sinon t'es beaucoup foot talango, cher, makambo nyonso, o nazo ko lever la bino. Voilà, mes chers amis, les Occidentaux ont échoué. Les Occidentaux, échoué. Moi, mais on les a envoyé la bino dans le Congo. Dans le Bénin, comme indépendance, bilan, ils allaient un échec chaotique.
ça ne sert à rien. Nzele zate, mabulu, partout, et le komoko malonga ezate na Congo. Vous avez fier na ngote pour la honte. C'est comme si vous ne voyez pas. Vous avez monté vos steps là. Vous avez quoi poto poto. Vous avez quoi ba niei. Vous avez la bumunzala. Et demain vous allez manger quoi? Rien. Bah, peut-être 5-7 fois, mais ça combien de jours? Tu n'as pas de travail. Oh, donc, la conséquence, vous allez payer ça trop cher. Je vous assure. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, ba occidentaux, ba yebike, ba échoué, na ma o nyonso ba neko sala na kati lekolo Congo, ya ko mema biso na o nyonso ba binisi biso, mais ba yebike esengeli na bango ba tingama na Congo. Bazala makasi ba libérer Congo te pour c'est la fin. So va libérer Congo, c'est fini pour la bango. Alors c'est à nous ngai na yoto luka koyeba bango nyonso ba reconnaître be rere na bango nyonso salaki, mais na Congo comme ba yebike na Congo, biso to comprendre nante yo nga to comprendre nante ke be mindele ba comprendre be rere ba salaki na Ukraine, be rere ba sali na Israël, Iran, be rere ba sali na Syrie, be rere tout bango senga mea culpa, bango senga pardon. Et l'accès na mokili mobimba ke bakosaki mokili makasi na bango esili. Alors ce pyromane américain aujourd'hui balingi siko ba éteindre le feu au balimaki moto o bapelisaki balingi babomango après avoir compris que c'est l'erreur bazoboma à l'extérieur na bapays misusu mais na Congo balingi bomango te na Congo non comme ils sont encore des idiots bazo comprendre rien biso to tikana ba position wana to connaît ko nourrir bango l'espoir avec des promesses pour la sabinango ndenge nini o nyonso pour être mokili yebani ke hégémonie occidentale est là pouvoir na bango na kati na mokili sila mais biso ngana yo na kati ko Congo temike bazana no puissant mais mokili mobimba yebike baza so puissante basili na mokili le monde même Iran azobanga bango te alaxi bango que non vous ne pesez plus rien devant moi à frapper bango mais na Congo bazo kuye bate pour information boza na ngote ya ngwana ba cause na bino bazo kosa bino pote ba l'accès bino nzela ya osolote ba connaître na le kuta pote bango ba nduire bino généraire et nduire bino nango et ba tiki bino ko ba tala ko bana misala bo lelaka bo gangaka bo laksaka bato kete toza bien to sepe na ba corps wana to sepe nango pote et comme la biso la paix jamais eliaka na mutu oyo na moto oyo asemaki oyo amemaki moto wana ako ya na pete parce que ya yebi ke soka yeli biso la paix yeba ngo ke esili pona ye pe liwana ye ekoki donc c'est à dire que mundele ako américain surtout ako la biso la paix jamais na kati na mabele ko Congo voilà to ko zwa tant to yamba pe ndeko na biso azakuna na kati na front ndeko na biso te promettre ki bino à chaque fois il y a émission ndeko na biso to benga ye akoya pe po alobela biso et loko nini eza koleka na kati na front esika bazali kuna mais toujours continuer nous oyo ya ko sabino ke pour les gens qui croient encore aux américains que les américains ba koya la biso quelque chose ya extra na kati na ko Congo je vous assure mes frères mes sœurs bo croire na ngote alors tokei wapi tokei na oyo ya journée à lelo ya le 30 juin. Le 30 juin, qu'est-ce que Chilombo a lobby et à promettre bino la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Promesse de la paix. Promesse. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses. Notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Et l'Allemagne de l'Afrique. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Voilà, Bandeko, l'Allemagne de l'Afrique, il nous a promis, et maintenant, aïe encore à Baxi parmi vos promesses, on nous a appelé ça qui biso, à Baxi, à lui, non. Je vous donne la promesse, il y a paix. Boyoki moko appelle une promesse, il y a paix. La paix, on a toujours koye bate, après la busango, na modèle, ni ne peut comme promesse. Alors, tout
à propos Yamakamo Nyonso et Akoneka. Le Congo a été vendu. L'accord de paix que nous promouvons les Américains entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est totalement bidon et je vais vous expliquer ce qu'il en est réellement. Il faut savoir que Donald Trump s'en tape littéralement de la RDC. Il avait déjà admis ne pas savoir situer le Congo sur la carte alors que c'est le président américain et qu'on parle du deuxième plus grand pays d'Afrique. En voulant accuser l'Afrique du Sud de génocide contre les Blancs, il avait sorti une image où on pouvait apercevoir des membres de la Croix-Rouge enterrer des civils à l'est du Congo. À la fin de son premier mandat, il avait autorisé un Israélien à exploiter les ressources du Congo alors que c'est totalement illégal. Donc revenons à cet accord de paix totalement factice. Qu'est-ce qu'il contient réellement? Sur cet accord de paix, il est stipulé que les Américains auront désormais le droit d'avoir un accès aux minerais et aux ressources naturelles du Congo et donc ils pourront exploiter de façon totalement légale les ressources du pays. Mais ce n'est pas ça le pire. Le vice-président américain a déclaré que c'est historique la paix entre le Rwanda et le Congo et que les leaders du mouvement Black Lives Matter devraient les féliciter. Sous-entendu, les Africains, on exploite vos ressources et c'est pas normal que vous nous dites pas merci. La stratégie américaine est claire. Elle consiste à tuer Lumumba, maintenir le Congo pauvre et instable tout en le pillant, signer un traité de paix bidon qui leur donnera accès à tous les minéraux. Et bien évidemment, si vous n'avez pas remercié le vice-président américain, vous êtes tous ingrats. Voilà, mes chers amis. Est-ce que quand les autres, bande comme sous oyo baza ko comprendre le monde entier, qui nous parle de ça, que mais comment bako dipe bino tina ne voya boye ke boko ma ba bolole boye na kati na mabele ko le Congo et que biso moko na kati na ko le Congo toza ko yeba teke ya solo biloko nyonso za ko leka partout au monde biso ba toza ba perdant na kati na ngo et toza ko comprendre te est-ce que biso to ko kombo ke na roi. Je pense qu'il y a une évolution. La République démocratique du Congo, au début, elle n'était pas assez flexible. Hein. Et c'est normal, parce que quand vous êtes dans ce conflit, la RDC ne se sentait pas menacée. Parce que quand les accords se passaient avant, ils pensaient qu'ils allaient mener une guerre contre eux. Ils se préparaient à une guerre contre le Rwanda. Ils ont perdu celle-là, cette capacité. Donc, ils gagnaient du temps pour s'armer, s'organiser, se préparer, etc. Ils ont perdu cette carte. Et ils ont montré leur carte, comme on dit. Donc ils se retrouvent dans une position de faiblesse. Ils étaient sur le point de perdre, ils avaient perdu Walikale, ils étaient sur le point de perdre Kisangani. Donc ils ont tempéré leurs ardeurs et ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, comme on dit. Et donc cette fois-ci, la prise de Goma et la neutralisation de la capacité de la RDC à attaquer le Rwanda a ouvert la voie finalement à ces accords. D'une part, mais d'autre part, cette fois-ci, c'est la RDC qui était demandeur des accords. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ils avaient perdu leur capacité militaire, ils avaient perdu leur force régionale qui était là en soutien. Les Nations Unies avaient été battues, la SADC a été battue, les mercenaires avaient été vaincus, la Goma avait été pris, les armes et munitions avaient été prises, ils avaient été neutralisés. Environ 70, je ne suis pas un expert militaire, mais une grande partie de la capacité militaire de la RDC avait été anéantie. Donc ils étaient amenables cette fois-ci à négocier. Alors comme ils sont capables de négocier, les Rwandais aussi ne vont pas en profiter pour enfoncer le clou. Donc ils ont aussi été assez conciliants pour s'entendre. Par exemple, il y a un élément intéressant qui est finalement aussi dans les colloques, une mission conjointe. Des opérations conjointes entre la RDC d'une part et le Rwanda, les deux armées. Vous vous souvenez de Amani Léo? Oui. Donc une version 2.0 de Amani Léo où ils travaillent ensemble pour neutraliser le FDLR. Mes chers amis, ça c'est un Rwandais qui vous parle. Donc ça veut dire qu'en ce moment, je vous dis, les Rwandais sont très contents de voir comment nous sommes piégés. Bah, piégés, et aujourd'hui, les idiots. Il est pèse ou dans d'autres groupes, ils manipuler comme comprendre rien. Oui, tu gagné, bitumba oyo, tu gagné, tu as la paix, tu longi. Mais nous avons gagné et le côté. Donc, je ne prends pas la part de Kabila. Je n'ai rien à foutre avec Kabila, je ne le connais pas. Oui. Alors, ce que vous venez de signer là, le Rwanda ne peut plus vous la... Bon année, on peut tout dire, Joseph Kabila. Vous n'allez jamais sortir un document officiel que Joseph Kabila a signé. Voilà l'homme. Je ne prends pas la part de Kabila. Je n'ai rien à foutre avec Kabila, je ne le connais pas. Voilà l'homme. Ce que vous venez de signer là, le Rwanda ne peut plus vous la... Voilà. Et loko et salami, monde entier za kolobelango, ba komona biso ba zoba moko na mokili, nanu ba monate. Et c'est nos enfants, ils finiront par payer.
Parce que là, nous sommes condamnés. Comment s'en sortir dans ces histoires-là où Félix a même biso nango tilelo toko koma ne sika to komi nango batebele baza koye bateke ya solo tozu to koti na kati ya piège. To koti na kati ya piège oyo bande comme susu tokene na Rwanda poto to gagner temps to tala bango bazo lubani. Bon, le bénéfice. Bokolo banini kengam na tini ba Rwanda ba sepela bazo sepela ni ba sepela mission na ngai bazo sepela o ba ko gagner et pas ya Chilombo ba Rwanda bazo sepela et bilo pe na Congo bazo sepela pona bango bazo sepela ke ba gagner biso po te ba ji o ba ko luka ba piéger biso tétété na suka ba ko zoyango et voilà là nous sommes arrivés aujourd'hui. Voilà Félix c'est que le bakeno ba ko wana to signer zaka na papier kate mezali promesse pour la ressortissance il y a 4 quoi à Congo. Alors ndeko bana somme ko Congo to kena to landa ndeko na biso oyo azali na kati ya est ya pays to lukato yo kaye alobi ni kuna situation ezali ko loban ezali ko laksa ndenge nini et avant to luka moya ko kota na ba audio ba vidéo pardon oyo to zui oyo atinde le biso. Alors to landa ndeko na kanisi to bengaye comme ça to landa ye. Allô? Allô, Mwana Mboka. Oui, Mwana Mboka, le socle pas na yonde qu'on a biso porte-parole ya ba mai mai. Alors tozali na kati d'émission tobareki ko lukato yeba kuna situation ezali ndenge nini comme to promettait ki balandi wa biso nyonso que chaque jour au moins toko ça et to ça l'effort to yambaka yo po pesa biso situation sur terrain ezali ko leka ndenge nini. Matondo mingi tosepeli na koyamba biso lisusu na etando na bino mpona mokili mobimba eba na koyoka biso tozali na espace ya est ya Congo plus précisément na Sud Kivu pe na Nord Kivu parce que tozali balobeli ya ba oyo outi koloba ngeta na yango wana avant totia donc moi eloko moko ya koloba nalingaki vraiment soki bopermettre opesa biso 1 minute ya silence mpona oyo nyonso bakwei depuis le 27 ya basinyaki donc accord na bango ya bafantome wana ti lelo na mokolo ya lelo ya le 30 juin etika bamosusu bazalaki konfete me kasi biso tozali na kati ya koregrete bato oyo nyonso bakufi lelo na bitumba oyo tobandaki depuis le 27 ti lelo. Matondo toyoki yo 1 minute de silence pour bandeko na biso oyo banda bakor ezwami bandeko baza ko continuer kokufa 1 minute de silence Matondo. Matondo ndeko matondo oma tosepeli makasi na ndenge bozo kosinga biso mpona makambo na biso eyeba na koyokana na mokili mobimba. La vérité nde eleki nyonso bosolo nde eleki nyonso. Matondo mingi vraiment nasepeli tozongeli koloba ete biso journée ya lelo eza le 30 juin nakanisi bato nyonso bayebi yango me kasi biso tolekeli yango na bitumba moko ya kosakana te makila etangi bato bakufi na ndenge moko ya kosakana te soki botali yango mpasi tozali na babilili antuka eza mokolo moko ya mawa me kasi biso totelemaki tolobaki ete tokosala connexion na bandeko na biso na batata oyo bango nyonso bankoko bakenda bapundaka avant biso to banda kobunda na bitumba oyo lobiko baindo banda tata Vuzi Kimangu mama Kimpavita balongo nyonso tina mutalumuma na bango nyonso bakufi na gere oyo ya agression ya 30 ans
nyonso wana tozalaki elongo na bango mpona bainspire biso parce que agresseur ezalaki makasi depuis le 27 oyo batinyaki akoro na bango ya lokuta. Maintenant lelo oyo nazosolola bino na kati ya Sud Kivu tozwaki bitumba depuis lobi na village ya Muku wana toza na territoire ya Kabare na village ya Mushweshwe na village ya Kamashu toye kokita tina Chiragabwa wana eza na kati ya ville ya Bukavu bana ya biso bana bamaimai babundaki ti monguna azwaki oyo ya ye mais kasi toregretaki parce que soki topeti bango basalaka retour na kati ya population nde baye kozongela population babomi au moins 4 personnes na kati ya population. Alors soki bozongi na kati ya territoire ya Walungu makambo oyo elekaki na kati ya Kanyola en tout cas nayebisa bino mpe ezalaki opesi mbwa boyi bayaki kuna baatake biso totelemaki si tozwaki char de combat na bango totumaki yango bazwaki bebembe na bango na kati ya bakamion bazongi na yango na mokonzi na bango oyo donc le président sortant parce que azalaki mpe na kati ya délégation wana mais bazongaki na honte moko ya kotikana te mais kasi toregretaki parce que nsima ya kozonga oyo bazozonga na kati ya nzela na bibebe na bango soki bakuti population bakuti bacivile bakendaki kozwa bango mpe bakoki kobamba bango na kati ya nzela mais kasi tolobi matono mingi epai bakuku na biso epesaki biso makasi parce que na chef de Congo eyaki koatake biso totumbaki yango soki tozongi na territoire na Nord Kivu na territoire ya Masisi na chefferie Bashali Mokoto kuna na village moko babengi Bihama na kati ya Luama kuna mpe tumezalaki makasi na ndenge ya kokana te mais makambo nyonso wana ezoleka tozomituna mpona nini bakonzi ya mboka bazotala makambo oyo te parce que soki bokiti na Kinshasa bokokuta bazofete bakakolo na bango ya lokuta oyo bazali kokende kozwa na Washington parce que eza akoro oyo monguna nde azofete yango nayebi te soki bolandaki discours ya villageois wana oyo donc nayebi te na koloba ye nani oyo Corneille Nanga aye kotala discours ya koloba ete bango baprendre acte parce que likambo wana ezali tant de géant epa na bango. Alors nde tomituni est-ce que vraiment accord wana ezalaki accord nini est-ce que Tshilombo azalaki vraiment na motu mpona asala likambo wana parce que même moto oyo azokokumisa oyo Donald Trump soki botali mokolo oyo batalaki contact na Ramaphosa ya Afrique du Sud moto oyo président oyo ayebi même te esika na kati ya carte esika RDC ezalaka parce que ye abandaki kotala confusion kati ya baimage ya banzoto ya baame ya bato na biso na kati ya Nord Kivu oyo ezali kokundama na février mpe azotalisa Ramaphosa ke eza baimage ya Afrique du Sud wana etalisaki ke mokonzi wana ayebi meme te makambo oyo elekaka na kati ya RD Congo. Alors mpona nini moto oyo ayebi likambo oyo te okokende vraiment kokumisa ye epuis maintenant na le 30 juin awa ya 65 ans te na 65 anniversaire ya indépendance soi-disant baye kotalisa biso ke balongi bitumba mais kasi biso awa tozokufa tozokokoma na yango wana biso en tout cas toza ya kotelema tokotala nyonso mpona histoire ya sika ebana kokoma na kati ya RD Congo yango wana papa Matondo koyoka yoke ke bitumba ezali ko continuer toujours na nord comme na Sud Kivu mais biso na kati ya bato na kati ya Kinshasa bo bazali na kati na diaspora bayebi ke la paix est là paix ese ekoti na kati ya mabele kolo Congo na mutuna na ngai ezali bo papa ba oyo bandeko mosusu oyo balandaki mbongo epai ya Tshilombo oyo bakosanaki epai ya Tshilombo eske bango esika bazali na Kinshasa bakomprendre ke bakosaki bango bapiégeaki bango po ete bakwea na piège ya Tshilombo parce que toyebi ke bachaîne ebele ya télévision ya YouTube oyo ezali koloba lokuta yango moni tozongeli en force po ete tobanda koloba bosolo eske bandeko baza koyeba ke
Félix akosaki bango, Félix azali ya biso te, mais azosala nyonso azosala po ete afavoriser balkanisation ya Congo. Ndenge loba pauvre Ngwanda alobaki ke soki tobrake na mabele te ekozala pasi na mabiso na mabele kolo Congo po te mission na ye ayaki nango na empire Imatuti esengeli na ye akokisa yango. Mais bandeko na biso baza koyeba yango te. Mais bino sikoyo entre bino bamingi babandi comprendre oyo bandeko na biso bamai babandi comprendre que il est temps balanda ye balanda su Kinshasa te et tenir bon po ete badefendre mabele ya bankoko na biso bacomprendre to te. Matondo mingi ndeko ikana yebisa bino ke même si donc balobaka ke vérité et donc lentement mais ekomaka toujours na destination na yango malgré que lokuta nde eyaka donc liboso pe ye rapidement omoni makambo tozotala sur le terrain soki bapolitiki na biso na kati ya Kinshasa bandeko nyonso élite politique nyonso ya kati ya Kinshasa soki eyoki te ti lelo ke vraiment na kati ya mokonzi wana eza na likambo moko oyo esengeli batala yango na bokebi en tout cas nakanisi ke oyo akoro baye kosigné erevele makambo ebele na mutu oyo amoni yango te, c'est-à-dire que ye mpe aza na parti wana mpona nini soki bomoni nakoloba ke na kati na bango babandi koswana na bango parce que mokonzi moko aye kosala donc discours na ye to donc analyse na ye oyo azali moko ya troisième institution zoki donc assemblée nationale alobi ke accord wana donc respectaki na procédure te parce que ezegelaki ekita d'abord na assemblée na kati assemblée batanga yango analyse parce que assemblée nationale nde ezali présentation ya souverain premier ozali peuple mais kasi basalaki yango te baye kosala yango lokola mafia moko alors nde alobaki ke vraiment soki bazongisi yango te na kati ya assemblée po bango baanalyse yango bango bazali na kote wana te donc epa na bango makambo ebandi déjà mais kati eza na bamosusu baye bazokumisa yango alors maintenant soki omoni alors donc sur le terrain parti ya liboso bafete accord wana eza le Rwanda eza M23 AFC na donc donc pays nyonso Kenya Uganda oui exactement oui nde bazofete alors tozomi tona mpona nini maintenant soki totali na likambo eza na kati ya politique internationale biso toyebi ke Israël nde azalaka pare ya Rwanda alors bomonaki bitumba ya Israël na Iran États-Unis d'Amérique aye kobundisa Iran mpona nini c'est-à-dire que États-Unis d'Amérique azali pare ya Israël oui bien sûr alors donc azali pare ya Israël or Israël nde azali pare ya Rwanda omoni lokola donc Rwanda bimi lokola koko ya États-Unis alors wapi omona koko atika koko na ye nde soki bokoti na fond ya acte na bango wana ya accord okomona ke ba accord wana efacilité mingi Rwanda olia kofacilité Congo alors yango wana soki eza na bapoliticien baye bamona likambo wana te donc bango nyonso wana bazalaki koencourage to bazali nsima ya likambo oyo bazalaki donc kosala recherche na yango na kati ya bitumba mpe baye kozwa yango na nzela ya Félix Tshilombo oyo atie accord wana alors tokotala maintenant bango nyonso biso totelemi tolobi boye ezala bango ezala baagresseur ezala bato nyonso bakoya libanda soki bandimi te kokende donc nsima ya population biso population toprendre position ya kotelema mpona tozwa bokonzi na biso en tout cas tokondima te mpe tokobunda ntina suka voilà ya tena Matondo nakanisi ndeko moko alobi awa ke ndeko na ngai kolanda kamere te ezali lokuta donc déclaration au caméra sali ke bazala on dirait en divergence na les autres bolanda ngote kamere azali muta lokuta tobi ke za ba jeune bango moko fa bima de l'autre côté pour non je ne suis pas d'accord pas distraire biso wana ndeko moko aza kolanda apesi commentaire wana ya on sengela ki ngana tangela yo mbala moko oyeba bon esengo eza epai na biso papa ya koyoka kia solo na yoki déclaration na yo
na yoki ba description na on sur lobby à situation n'engeza koleka na libanda to na kati et c'est un grand plaisir ya komona que vraiment ozali kolanda actualité très bien pote oza ba juste makambo za koleka na kati na mokili mais nous avons regretté que bande commission za na kati na Kinshasa et beaucoup plus za na kati na diaspora yo za na kati ya mboka ozana kati ya Bukavu mais voilà ce qui na yokio excusez-moi vraiment na peso matondo que on so pesi eza exact bravo en tout cas félicitations na on so le biso bon alors qu'on a une situation où eza kolanda yo zali porte-parole ya ba mai na kati na kati ya Bukavu na kati na coin wana nyonso alors bozo mona ndenge ni situation ezali koya lobby tozi la bango parce que les Américains sont déjà là, d'après les renseignements, aujourd'hui, qu'il y a plus de 300 soldats, il y a des mercenaires, il y a Blackwater, ils sont déjà sur place dans la Goma. Il y a M23, ils sont ensemble avec le M23. Donc, ils sont déjà là. Aujourd'hui, on a ndenge bozo zela bango baya ko attaquer bino to bozo sal bozo bon ma plan sur le bisoté mais bomba ango le reste mais le bela bisoka to comprendre déjà que qu'est-ce que nous devons faire biso bozo ni banda na bino bozo na 4 parce qu'il est temps maintenant la vérité est là to la nation ba chaîne le contacter la vérité la photo yo kayo bon préféré to sala ndenge nini bozo lo ba ndenge nini plan na bino za ndenge nini matondo mingi tata matondo vraiment otuni biso mtuna moko ya mtuya oyo esingeli topesa biso piano ya oyo ezali clair et net parce que biso tokobomba lisusu likambo moko te alors nakobanda liboso féliciter ndeko na biso asali analyse koloba ete bato wana basalaka baje mpona badistraire opinion badistraire population donc soki tolobaki déclaration ya motu wana tolobaki te kete eza vraiment elongo na ye to toki kondima makambo na ye parce que meme epa na bango epa ya nyakere totomaki lobi totomaki epa na bango omoni parce que tozali d'accord na makambo azosala te alors maintenant position na biso ezali boye tosi tomoni déjà que likambo ya kolibere Congo na Afrika na mokili mobimba ebandi deja na yango wana eza ere ya kimbangu oyo ezosone alors ezosenga mena bana ya kimbangu nyonso baza na bilembo oyo alobaki depuis 1921 nde bakotelema mpona basobe biso donc baede biso parce que biso eloko moko seulement ezangi biso eza bato oyo baza na bwanya na mayele bameka kotunga biso na makambo nyonso po totelema to donc tobengana bato wana nyonso na baye baza na kati ya gouvernement na baye baza na kati ya donc ya baagresseur na bapare na bango nyonso kobanda États-Unis d'Amérique na bato nyonso wana tokobengana na bango maintenant aparta likambo lobi na makambo ya mercenaire wana baza deja na Nord Kivu eza ya solo parce que baza deja na territoire ya Walikale oyo na territoire ya Walikale toyebi sika babomami bazosécurize minere na bango kuna eza na carré minier moko na bosani kombo na kopesa yo epika kuna nde baye kotia bango mpona bakengela donc kaka minier wana omoni alors biso tozali d'accord na bango te donc tokoki koloba boye bayenyonso bazolanda biso oyokela biso mawa tosunga biso mutuna oyo akoki kozala na yango po asunga biso po totelema biso banso totela maboko toyebana kobengana bamingisela wana nayebi te ezalaki bilatere blusi mbangu ekosalema tokobengana bango mpe tokoconstruire mboka na biso ni tokotalisa mokili mobimba ke ya tata Bruce Kimbangu nde ebelemi deja ne ezopesa bango vertige oyebi ke bato wana na kati ya bamindele bayebaka makambo ebele alors koya makambo wana eza regrettable parce que bato na biso bapolitike bayebaka yango te me kasi mabombami nyonso ya ere oyo ezali na manaka ya Bruce Kimbangu mpe bato wana bayebi yango mpe bazodevanse yango mpo bayebi ke Congo nde ekozala présidence ya monde entier na nzela ya Bruce Kimbangu na baye oyo yeso baponamaki mpona batonga bilaka ya Bruce Kimbangu voilà un peu donc réponse na ngai na motuna wana
Matondo en tout cas na sepeli makasi koyoka yoke ya solo bozali conscient bato bande ko na biso ba mai bazali conscient la situation eza koyela bango. Donc c'est à dire que bon ba côté na kata distraction chilombo na kanisi lobby ba kokaso ko lobate po ba déjà que le mayele na bango toyebi yango lokuta na bango po te moto wana oyo abotama na lokuta bala pobi ndenge batuti bazalaka abotama na lokuta akola na lokuta na kati ya libota na ye yende akozala kaka moto na lokuta lelo na kanisi lokuta nyonso oyo chiluma bane kosala na bato na ye eyebani. Donc c'est à dire que tosala effort biso na bino elongo nga na lobaki Jack nazwaki engagement wana ya kolekisaka bino kolobaka la vérité mikolo nyonso po ete bandeko na biso ebele oyo anoyeba la vérité te bamingi bazokola encore na bachaîne oyo Félix atie na YouTube po badistraire bino mais toye na la vérité ye wana ere ya version vérité ye wana alors mutu moyen koempêche yango eza te ekoyama. Donc bandeko bayoki oyo nyonso ndeko alobi bandeko bazali na supporte bazana support ata moko te oyo ekosoutenir bango moyen balelela banguna eza te moyen na bango oyo bango baza nango na moma oyo ezali kaka kolelela entre biso. Mais ndeko moko atunaki lisusu ndeko moko en tout cas akoyoka ngai mpe atunanga motuna alobi me papa sayala bandeko baza kuna toza koyeba ke bitumba oyo bango bakobunda likolo esika ya baminere ezali oyo ezovwamisa mpo bapaya nyonso bazwaka mbongo na libanda te bayaka kozwaka mbongo na minere na biso bakende ngo koteka baye kozongisa baye kobundisa biso. Me bandeko na biso baza na kati ya zamba mpona nini bango bazosala mpe effort te ya kozwa kaka ta baminere wana mpe babimisa yango bateka yango mpo ete tobunda parceke tokoka te kosoutenir bango na bambongo mike ya kolia ya mwa bamai tokokoka me ya odela tokokoka te ndeko wana alobaki yango. Mais nalobi te korépondre nga mpo biloko misu moye orépondre na nini oyo eza te na chaîne eza te mais garde yango otransmettre question wana oyo ndeko atunaki ngai epa bandeko mosuke boza na esika baminere ezovanda oyo banguna bazoprofite nango oyo ekomisi bango riche oyo baaméricain bazobundela oyo nyonso esalaka mokili etambola boza esika wana mpona nini boza kolela wana ndeko atunaki. Voilà bandeko nakanisi papa olandi biso na tolandi na bokebi nyonso soki oza na eloko biso kobakisa citation surtout ya parc ya Virunga na parc ya Virunga nayebi te soki ozwisi information ya parc ya Virunga baugande oyo bakotaki kuna bakimaki to baza toujours na kati ya parc ya Virunga. Matondo mingi en tout cas olobi ya solo parce que ezana makambo mosusu esengeli vraiment to bimisa yango na bokala la te na kati ya réseaux sociaux mais kasi na oyo etali ba position na biso na air oyo biso tozotala na kati ya parc ya Virunga bango baza na partie na bango pe biso na partie na biso tozotala na lokola tozosala trêve tozela toko s'organiser parce que bango pe bazali ko s'organiser parce que bamonaki ke biso tozali déterminé pe to kondima te makambo bazalaki donc luka batala epa na biso. Alors kuna donc lobi na kotalisa bino okala soki baye biso totelemaki déjà pe tozalaki to renforcaki ba position na biso totiaki bana na ba arme traditionnelle na biso batelemaki pe to renforcaki connexion na biso na bankoko na biso na audio oyo tozwaki epa ya bandeko mosusu tosalaki yango esirkulaki mpona baposition mosusu bana kozwa makambo wana oyo ezali na kati ya molimo to se préparer. Donc kuna tozotalana nano baatake biso te mpe nano biso toatake bango te mais tozozela bitumba ezali toujours sur le terrain wana eza ya liboso. Alors eloko mosusu nakoki kobakisa natalisa bato oyo bozali libanda batata na bamama oyeba ete ngonga epelemi donc le temps est là ntango efweni parce que nyonso oyo batalisaki biso batigne eza ya komonana. Alors biso toyebi ke pendant conférence de Berlin babengaki Congo ezalaki état indépendant du Congo mpona nini parce que bango bayebaki ke Congo ekoki kozala sous contrôle ya puissance moko te bapuissance nyonso ya mokili mobimba ezali kotia maboko na kati ya Congo bazali kokona bakonzi na bango lokola awa na mboka lokola bakapita tout simplement bapesa bango rapport. Alors na yango wana
Grâce Mokonde et maintenant côté les mains, elle doit le défend, elle doit position sur la RD Congo. Alors, elle a donc Tibiso dans les Camboya, Deuxième Guerre mondiale, et Tika, comme de Oyo, et ce qui m'a dit dans la puissance mondiale, Oyo, qui na Lubumbashi, Oyo, ça qui m'a Camboya, Hiroshima, Nagasaki. Alors, il faut que Troisième Guerre mondiale, Oyo, Lomamaka, qui est totalement pour la Afrique doit les défendre dans le Congo et Koya. Bango wana ba nyonso bazana kati ya bilembo to sunga biso tozana posta to na expertise na bino na ba conseil na bino pe na ba soutien na bino ya lolenge et sunga biso to kota na kati ya na biso ya derto wana zai vraiment message nanga ya suka wana kubakisa matondo ndeko ya solo to yambeki na bosembo nyonso ya solo olobeli biso nyonso bandeko ba yoki ndeko asengi ya solo bana posta mai bana posta ko sunga bana balia nyonso zo senga ba kosenga na mopaya te ba kosenga na Rwanda te na Uganda te na ba pays musu te mais bana posta ya biso moko to sunga bango pote bazwa quelque chose pote ba continue bitumba alobaki lobi peke ya solo bana basimbi munduki pezaka lero baza ko betango esengeli bumu na epeza na makasi pote beta muta ko pesa ba ko lele pa Chilombo te pote Chilombo azali complice yende omoni ndenga freine te tia astali avancement nyonso ya bitumba pote lelo bango bazala na ba biscade Chilombo muta permettre ki yango alors bango bandeko mususu na kati na bango o ba se trompa ki bakanze ke Chilombo aza solution ba se retrouver na Kinshasa pote a affaiblir bango mais heureusement que ba comprendre que non Chilombo bango benga bango kuna pas affaiblir bango abuka mouvement wana ndenga bango tine na ba Rwandais et ba comprendre donc bravo na bino ndeko na ngai to yamba yo lobby to ba situation nini ekoleka kobanda lelo na butu ti lobby na après-midi lobby na pourquoi to yamba yo pesa biso en résumé et loko nini leki kuna po ete bandeko nyonso bayeba donc voilà bandeko na kanti boyoki kolela ya papa pa lobby que vraiment bosunga bango bazana besoin bosungi na bino po ete ba continuer bitumba o to ko bunda na kati ne Congo. Voilà le sakomato de paina bino tozonga masom le sakomato de paina papa to benga yoka lobby to mekana ko tala ndenge nini to continuer biso to continuer émission na biso na ba sujet musuto tikel lango mato de paina yo matondo mingi ingeta mato alors à demain. Voilà bandeko bana some kolo Congo ndeko aeko lobela biso nyonso tito komona batinde biso sur image mususu oyo ezali ko lakisa oui aba batu aba barai ndoko nyeni iko kabisa oyo elekaki lolo hapa ane ventru anjo kwenye walipiga masasi maiti moja hii yenyewe waliuia hapa sawa wai nadhani njo kwenye anachuruzi yake hapa banamsema kama njo lebla hapa ni wapi hapa ni muko. Voilà mes chers amis, en bref, en résumé bitumba ezali ko continuer na kati ya est ya Congo motako sabino teke bitumba esili ozo le bino ke bitumba esili na kati ya est ya Congo parce que Chilombo akei ko signer ba accord kuna ba kosibino na le bino à toute sincérité que Félix azako kosa bino bitumba ezali ko continuer na kati na est ya Congo. Voilà bandeko bana some kolo Congo to ko kende wapi poete to lobela bino mai mususu to lobela ki bino te to ko lobela sikoyo ndeko na biso to lobate ndeko na biso to lobate ko lobela Félix Antoine Chilombo na ye poete na expliquer yo dossier oyo to bombela ki yo mukona lelo ne solo te bankoko na biso baloba landa bankoko balobela ki yo obweki koyoka bakoko babete mbetla oboye koyoka ba divinité na biso balobi oyoki te nzambe atini message à plusieurs bateaux yolobi te nana besoin nzambe te nana besoin bakoko na bino te nana besoin ba divinité na bino te mengai nana besoin na yoka oyo Donald Trump kolobela ngai Emmanuel Macron kolobela ngai oyo Rwanda kolobela ngai na Uganda likamute to tikio mais tozolobela komoko et ma parole na ngai oyo ba sage balobaka mwana oyo balakisa misapi na bakolo esuka kazwa likama mwana oyo bapekisa simba libende ya moto linzanza ya moto mwana keba lizenza ya moto mwana keba esukaka mwana wana lela mwana oyo bayebiseke mwana bakolo bayebi ke na nzete wana banzoyi bazali
mwana kokeno ningisa nzete wana te na tango mwana wana yoki te ake ko ningisa nzete wana banzoi na tango banzoi bayeba sui mwana wana akosala nini liboso baparent bakobisa ye nini topekisaki yo oyokaki te Chilombo bandeko babeti mbela mokili mobimba tobeti mbela mokili mobimba olobi te merci merta oyo batiaka na pouvoir bango na koyekela bango mais merci merta na bato wana mabele wana Kongo eza ya bango te mabele eza bankoko na biso mabele wana eza ya nzambe tata mabele wana eza ya kimbango na mama kipa mvita mabele eza bato ozoyokela te bino bozolanda Chilombo na nsima bino libota na ye eske bozoyoka to bozoyoka te oyo tokolobela bino tokobenda bino matoi botiki mais bato bazolanda kosa Chilombo bayebi ke ya une grosse main oyo esimbi Congo bayebi mais bazotia Chilombo na piège bazomema Chilombo na piège Chilombo bazokanzeke bazobetele maboko ngungi sali maboma ye ngungi azoyoka mutu azobela papa babetela alobi te babetelanga maboko mais lera kokwaya na kati entre deux mains esika ngungi akoregle te balobelaki nga na yokaki te bino bato boza kolanda Chilombo bokeba bokwaya na kati na embuscade te bokwaya ba victime te ya oyo nyonso Chilombo aboyi koyokala bato alors ndenge balobaka na français qui vivra verra alors bandeko bana somi ekolo Congo tobisaki bino ke mpona kosuki tokende makambo ya indépendance chaotique ya Congo bandeko est-ce que vous êtes au courant que ya solo Chilombo à l'arrivée na pouvoir ya Chilombo na kati ekolo Congo dette publique ya Congo ezalaki 5 milliards. Et pour votre information, na comme Sabino, na moment leloyo, na kati ya banque, na kati ya économie ya Congo, dette publique est commis 16 milliards. Tala niveau oyo Félix Alongoli na 5 milliards est commis na 16 milliards. Donc à Baxi 11 milliards na 7 ans. Oyo c'est na pouvoir. Et ndenge nini? Et oyo bokaki moto babengaki na kombo ya Nicolas Kazadi ayesaki bino ke tango mbongo yaka tango mbongo uti Fonds monétaire international tango mbongo uti Banque mondiale balobi tozwi 5 millions balobi tozwi 10 millions totiaka ngo liboso na table tokabola nanu ayo ozopana yo ebongo ya baprojet toye nango po mbongo tosengaki yango basungaki biso po ete baza nyongo bakotisaki biso nyongo na yango po ete tosala banzela tosala bopito tosala ba école tosala ba boye mais siko bino tozokabola tole tokosala ngo ndenge nini oyo tokotala après voilà aujourd'hui nyongo wana oyo tano bisaka bino ke yo tata ozokumisa Chilombo bana no bakofuta yango libulu Chilombo azotumula ya munene atie papier likolo bato bakokuya libota no mutu kokuya na kati oyo koregrete Chilombo kozasute mbongo wana oyo Chilombo azwi na ba master na ye oyo ba frapper babimisi déjà na libanda et mbongo wana babimisi libanda ekozala pasi ozokosuna Congo te lelo pour votre information tobisa bino ke bato kokanga na kati na Beyrouth na aéroport à Beyrouth bakangi mbongo na euti Congo na aéroport ya Beyrouth badi mbongo euti Congo combien 6,8 millions de dollars saisis na Beyrouth na euti Kinshasa voilà mbongo yango wana euti Kinshasa bakangi yango na Beyrouth. L'article est là, ils ont passé dans la chaîne Nyonso, donc saisi record aéroport à Beyrouth, 6,8 millions de dollars en provenance de Kinshasa. Et c'est trouvé qu'il y a une valise, il y a Libanais, 3 Libanais arrêtés pour cette affaire. Il y a Mbongo Oyo, Euti Wapi, Sirma Euti Namaboko, il y a Chilombo, et Kei, Libanais. Na Libanais, Beyrouth et Salinini pour être dans la région Moussou. Et alors, à la fin de compte, 6,8 millions de dollars, voilà, allez, Libanais va récupérer en gros. Et quand on a Congo, c'est parti. Passe banani, passe à Bisso, Congolais, tout ça, là toujours, passe, mes coloniaux. Voilà, de Kobana Somekolo Congo, il y a sur le théâtre, on peut s'en sac, on va au Nyoso, on va contribuer pour être
chaîne na biso ezope au monde ba pareil ngozo tungisa biso to pesa lo sako to pesa matondo na ba o nyonso ba lebi biso te baza ko sunga chaîne lo sako matondo pa na papa na biso Mukobo Mikael lo sako matondo pa na papa na biso Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas lo sako matondo pa na mama na biso Ana Lusakweno lo sako matondo pa na papa na biso François Bitodi lo sako pa ya mama na biso Bamika lo sako epa ya mama na biso lo sako matondo epa ya mama na biso Fatuma Banza et lo sako epa ya yo tonton Lema lo sako mama Mososo lo sako matondo mama Mososo lo sako matondo epa ya mama Selsa lo sako matondo epa ya mama na biso Masamuna mama na biso Masuka lo sako matondo epa na yo nakanisi ke bandeko nakanisi ona ezali ya chaîne bo basungaka chaîne ndeko abeleli bandeko baleli balobi bana baza na kati baza kobunda moko aloba teke non babundaka na bango te so babundaka te mboka nde sekenda soki babundaka te bana ya mwana Museveni nde akendaki te koconsulte kosenga Félix apesa ye feu vert akende obunda na bana na biso tokokaki na information ke bakota na kati na Virunga na parc ya Virunga bakoma koexploite mabaya na biso babois rouge babois noir gratuitement bazwaka yango ezokende baminere rare eza kuna babimisaka yango e bandeko na biso bana na biso oyo boyoki porte parole na bango aleki alobi bakenda kozala surpris baye komona ke bato wana baexploitera minere na biso mpona nini po ete baza kobunda na moma oyo baza kotalana esika baza na kati na zamba na kati na ngunda eza kosenga bango moyen kolesa bango gouvernement congolais kolesa bango te moyen kolesa bango rwandais kolesa bango te uganda kolesa bango te to bakosenga france te po alesa bango mais biso kaka na bamwa mike toza nango tozwa na motema malamu tosunga bandeko s'il vous plaît tosunga bandeko toede bango po ete ya solo bazobundela biso nyonso po yo na nga toza wana kati ma pomme de terre na kanti bango kuna baza kosouffrir me mai ya pamba ya komela potable eza te bapasi bakisi banini eza te tozala mitema malamu tosunga bandeko po ete baza na kati na ngunda baza na kati na bozangi tosunga bango po bazobundela biso mboka ya biso nyonso bango baza kobunda bazopesa milimo na bango mpona kobundela ekolo Congo tozala motema malamu mpe tofungama po tosunga bango tosenga na Félix Tshilombo te po akopesa bango te omoni 16 milliards 8 milliards 6,8 millions pardon bakangi yango na Beyrouth mais bandeko baza kolela bakolela combien bazolela bango biloko mwa mosusu ya 1000 soki bazwi 5000 10000 lelo bakosepela makasi 5000 10 000 $ ya pamba bandeko basepeli mais biso toza wana bazosala rien mais bandeko baza kokontinue kobunda basala rien te bazokontinue kobunda e biso bandeko toza na kati toza wana kaka Congo mboka ngo mais bolingi nini tosunga bango te to abandonner biso même ngai na bakeno tikala nga so biso tiki tolembi bomoni tolembaki tobi tolanda so makambo na bango te na tika kolanda makambo kuna te na so kama découragement mais nzamba lobi tika zongela bango baba ndeko na yo défendre bango to zongeli bango pote ba vérité bozo koyoka mingi bayebaki yango te bakanisa ke bituma ndenge bozo bazo kosa bino ya ba promesse oya pesa bango longtemps ba promesse continue. Félix continue à promettre bango encore la paix. A promettre ki bango ya munene l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique a kokisaki yango te. A promettre ki bango à la moindre escarmouche ako attaquer Rwanda. Lelo ekomi ba négocier na ba Rwandais. Baza ko seka biso de partout. Soni wana bandeko to luka moyen père to se défendre to la samo kilege non. Abaneko bozaki complice na ye abaneko ko sabino. Mais biso mo to comprendre que te amuta lokuta bebiye. Lokuta za awa ndire arupe bana lokuta donc loko moko malamu tshino bakolo balusa bato ezate lokuta na lokuta meto yebi yango. Voilà mes chers amis, rendez-vous et pesami pour la lobby na 20h pour être to lobby to na choité te sege la biso to bimisa ka vérité bi colonio so comme ça to mona ese a okosa to mona ese Félix a kosa parce que non bitumbe sidi so mona décider boy na loba mi colonio so pour être vérité bima to bon bango le sauter. Oh, nous, donc, tu t'es caroté, nous avons pas d'unité pour te bandeko, basant la besoin de sa vérité. Voilà, le sac na moko na biso to kutani moko lobby na 20h pour na suite à information na biso to bandenge de bandeko balala ki kuna bitumezo continue ndenge nini oyo ba promesse ya lokuta ya paix eza nango te to considérer ango te po bandeko baza décider
déterminés de se battre avec des Américains. Au Baroque, les amis qui sont avec les Américains, c'est que Bayebi Bango, Balman Bayebi Bango, Français, Belge Bayebi Bango, bon promettre, que non, les Maï sont déterminés. Pas les Ouazalendo, mais les Maï se sont mis debout, ils sont déterminés de se battre contre vous. Comme Iranien, Thomas Bunda la bino, Maï lobby, oui, toi tête la bino. Tu as pas bombe, tu as l'autre côté. Mais Yebi déjà, te promettre, que oui, ils sont engagés, sont déterminés de se battre contre les Américains. Mais tout sunga bango pour arriver na yango babangi te bayebi basine bango eyoma matondo la bino soto kutana mukolo lobby 20h rendez-vous na biso fixé na 20h matondo bo balandaki baker na bino ba like na bino to kutana lobby ingeta ibobo